moi appelle et ça la rappelle moi bien pour benga moto mes condoléances ndenge nini bona comprendre sikoyo ndenge tozomona awa babe bato bazoya te kokotika ete parce que ntango major abande koya kuna ntango papa na ngai afaki ntango wana ngai naza na pasi eya lokwa ndenge major akofeli bo ngai alinga mpena na vani te présence na ngai nazoprésente bamama nyonso ateyaki biso bato kaka lokwa ezalaka te nde bakreaka kozala na likambo nde bato bazoya te moto na moto aza na façon na ye mosusu temps epermettre liwa mpo na ngai naloba yango eza lokwa mbila etelaka na nzete nyonso Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na yeba kiteke ko zana bo pété boy vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme, on a ça la business, pour que na makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou, tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir. Docteur Li Kukuma bana ko bali kuma. Comment ngai na koloba eza passé. Démon Li Kukuma. ezalaki so noloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kangama na eloko moko nakokakanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kangama so nakangami siko nakoki kanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal naosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu parce que napesa Nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nanga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu déjà batambola mwana nanga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nanga akozala koka donc après kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nanga mwa atamboli mbango moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simba te boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto Yes, I'm bambolina. Chilobo. Yes, I'm continua to sit. Nzambe. Na libo beta mololo bisika ezaliyo. Beta mololo. Wamba fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Aux obligés. Obina kawa pied. Pour la pambola yo ingénieur. On est ensemble. Na yesu longo tozomana mabe ya Nzambe eza wapi soki Nzambe azopambola lingana loba kelekele sina sala ngombe
Bélis. Yesu apambolinga Chilobo Yesu akokotinga pesitila Asa nzambe Nalingo beta mololo bisika esa Yesu apambolinga Chilobo Yesu akokotinga pesitila Asa nzambe Nalingo beta mololo bisika ezali Beta mololo Wamba fils du prophète Pas dans le royaume de Dieu Pas dans le centre de réveil Nous sommes bougés Nous sommes bougés Obina kawa pied Pour la pamola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomana Tozomana Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopamola yo Lingana Loba kele Chino Sala ngombe Syndicat Que Dieu vous bénisse Yesu apambolinga Chilobo Yesu akokotinga pesitila Asa nzambe Nalingo beta mololo bisika esa Asa nzambe Nalingo beta mololo bisika ezali Beta mololo Wamba fils du prophète Pas dans le royaume de Dieu Pas dans le centre de réveil Nous sommes bougés Obina kawa pied Pour la pamola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomana Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopamola yo Lingana
Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombonango Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Bonjour maman. Na moni ana matanga ya major zozo kisabide. Oya kufeli bongo mama na ye. Na ebite mama. Nazomona ona ba nini na ba vidéo tout consort. Presque chaque jour zozo za la. Bolingwango ya makasi boya chaque jour za la pa ezami. Na yo moko yebi balobana mokili zala reconnaissant. Tango papa na nga kufaka na mona ba mamasha. Kwa papa na nga papa na. Monaka o major ndenge azalaka tango ba papa de bazalaki na tango papa na nga. Na ko kotika ete parce que tango major bande koya kuna tango papa na nga faki tango na nga na zala passe. Ero kwa ndenge major ko feli nga linga pena na vanité présence na nga na so présenter ba mama nyonso ya. So présenter ba mama nyonso ya. Na pona ate meza motema ya. Balubaki pa na biso mamongo ya kolelisa nga po mokolo oyo ekokwela yo nga pe na kolelisa ya wana moni ke nga na ya pa majo po kolelisa ebola mo majo eleki na sepeli mama étoile émotion na eza nini na pona pa major de Sadidi
parce que bato mosusu toyoki bazoya te bato mosusu major mpenza abimisaki mpe abimisa mpenza mpena babimisa bazoya te sikoyo ndenge nini bino bozoyaka kaka napesa mbote na balandi nyonso bakolanda biso probleme ya bazoya te eyaka probleme te biso bato kaka lokola bolingo ezalaka te nde bakreaka moto kozala na likambo nde bato bazoya te moto na moto aza na façon na ye mosusu temps epermettre mosusu mpe aza na bolembo mosusu mpe ya solo mpenza ye te alors nga moye napesaka bajustification bato bazoya te eza te mais ya motu ezali deja lokola neti boye toza deja na mama na biso aza po deja mama na biso aza yo ozali nga nazali sati azali pasteur Jean-Paul tozotia bato ya théâtre po esika nga nazali ezotia bato ya théâtre na peut-être na bagénération na biso esika mama azali akoki mpo mama ya biso mais ntango bato mosusu bakozwa ntango bakolia baope baye te mokili esalamaka bongo mokili esalamaka bongo ntango moto aza na likambo oyo etutaka nde omona yaka mosusu mpe etutaka azwi tan te mosusu mpe etuti ye te azwi mpe tan te eya nango normal eza nango likambo kosala polémique teke tozoya te bozala boye nono na kosinga kaka nde na batango batiaka batiste na batango balobaka bolingo eleki nyonso soki tozolingana mpenza ya solo ata esika monenge azosala mabe okoapese yango parce bolingo ezikaka nyonso mais soki bolingo eza te ata monenge ati okolingo olandaka pourkui kosu na ye asali yango ka ntango nga naleki obandi kosala yango analyse ok eza ntango yo ozoleka nde kosu esalaki akanga kosu oyo ozoleka donc tolingana voilà yango ndenge nalobaka na vie kozalaka soki motu moko boye neti nga lelo mpo nazala étoile oyo ata bato mibale na poto babenga bongo ya étoile c'est Major Bisali aza vraiment papa na ngai donc papa ya boye na boye papa na ngai na monde ya artistique Major Bisali abato nyonso mosu batikali bamonaka donc lokwa te aza papa na ngai na monde ya nini donc eza neti oyo akufi lokwa aza mama aboti ye eza neti ngai nakufeli po yango na ye oyo mpe akosepela bakozwa temps mpasi tokola lobi baoyo bakozwa temps lobi bakoyeba oyo mpe bakozwa temps te bakoya mardi baza parce mama na biso na bakundami te bango na profite mpo naloba na ye papa na ngai Major Bisadidi mes condoléances nzambe apesa ye makasi nzambe asunga biso nyonso eleka na kimia na kongo yesu safi mbote nao safi mpona makambo ya makanga na biso lobi ndenge nini parceke major abimisi mpe bato ebele bato ngo baza na mboka te bana kisasa oyo baza na poto peut-être tobaki baza na poto mais à moi appel esalaka mpe mwa bien kobenga moto mes condoléances ndenge nini boye na comprendre sikoyo ndenge tozomona awa babe bato bazoya te kisasa ezala nao mpe na mosika te sikoyo ndenge bino bozoya to ndenge bino bozoyaka awa pa major bosala ndenge nini. Merci beaucoup Gabriel pour la question. Bonsoir non na balandi nyonso oyo bazolanda biso na minute oyo liwa mpo na ngai naloba yango eza lokwa mbila etelaka na nzete nyonso soki lelo ezweli yo yeba yango lobi ekozela mpe yo kuna soki lelo moninga wana akufela ata mwana lobi okuna ndeko wana kuna okufela mpe noko donc tolela na baoyo bazolela ata mpe bokufeli na mino te yo omoni oza na olibanga problème eza te major mpo na ngai de condoléance major asali ebele baoyo bazoya te bango moko bayebi bakosi bazoyela te nga nazoya mpo bibelobi tolela na baoyo bazolela yango ngai naye kolela na major mpona ngai naye kolela mpona major. Merci beaucoup tatoza awa baji mpe masamba azotika Major Bisadidi te donc chaque jour azozala awa mikolo nyonso azomaniganse akende boye azonga boye aleka boye azonga boye babiso bagabriel oyo tozoyaka boye mpo ngai Gabriel na bandi mbumekila première film ya Major Bisadidi biso tobanda yango
soki babenganga Gabriel eza mpona major bisaditi ye mutu alakisanga nzonzi ye mutu abimisanga na poto mpo bayebanga yango namona reconnaissance wana lokola akufeli mama nde yango wana biso tiko tosoutenir ye otomoi soki otosoutenir ye te oya okufa ne mpe lelo te otosoutenir ye ndenge akufeli mama physiquement financièrement mpo ezalaka bongo bino bato boza bamosika bajanete bajani fai baproduit ya major ozomona babibisi siara boza wapi babibisi kasi tuse kuyona siara babibisi mabaya baproduit bamanda ozomona toza ebele toza baproduit ya baspageti bamaxi bondowe adadi akenda na ye bamaxi bondowe kuna kaki aotuna atinda mbongo na nimero nini ayokaki lelo na bakokana papa Alain ozomona bapapa Alain boza bapapa Serge Mwempo nini pasteur patron bozawa bobeta ta tour lobi tozala ebele lobi na veille mortuaire soki pozwi ta na veille mortuaire te ata jour bakoki kokunda mardi tozala bomonana parce que toza vraiment baproduit ya major bisaditi ekosala bien mingi makasi soki olingi mutu mosika ezalaka te po nde toza boye tovuti na biso kaka ndako ti toyei na biso kaka njili papa tokoti na biso apati akarte aye akoti na ye ya nango mosika te nini mpe prince mpe yali eya nango mabulu te ke ezanga prince mpena kitoko en tout cas tozala ebele tomonana lobi na veille mortuaire tozala ebele tomonana na morgue po esala mpe nde motu na biso bie amonaki aza mpe na bato na ye papa koba oza wapi na mundibu sakala boza wapi eloko nini nazokanga makolo na bino boza wapi bomona na tambala moko vraiment nzambe azala na biso tozala mitema malamu nzambe apambola biso peut-être misusu batournage nde esala peut-être kakendaki kwa ya boye mwa pasi mais le jour ya lobi lundi veille mortuaire en tout cas bomonana kokunda eza mardi en tout cas bandeko nanga bomonana bose privé ata mokolo moko so ozangi ta $50 yango esala nango eloko te osala nango eloko te mpona ndeko na yo mpona motu asala yo mpona motu asala te babenga nkombo na yo ozwaka bakode osala mpe boye ozomona vraiment nzambe abatela biso nzambe apambola biso tomonana mpenza merci beaucoup à la prochaine. Bonjour chef Apande. Bonjour Mangabi. Namoni mpe molili soki bonsoir nayebi te tomoni oyo na matanga ya major bisadidi bato mingi bazobenga ngo mosika na njini bongo yo ye ndenge nini ya liboso on se présenter nano afande artiste nana evoluera mingi na Angola alors babi moto azwi pasi ezalaka na distance te distance eza tokende kotoka makambo mosusu na baprovince bongo awa na capitale eza na kati ya 24 commune oyo ya ville ya Kisasa. Alors ngai présence na nga awa nga na joie ata na filme moko te ya major bisadi na vi ke toakompagnaki corps ya miraesa kokoma na Kisasa major aboyaki kotika biso tokende na bafamille na biso apesa alojaki biso. Alors ntango tokovanda na kati ya flat na ye sango mpe ya matanga ya mama na ye alors tolingai kozonga sur te mpona koparticipe na matanga yango a tout moment nazoyaka na kabolaka mawa na famille na bandeko nyonso donc ngana oyebisaka na bandeko tu oyo baozwa tante to baza mpe na posa koya te bayebaka ke liwa ezwaka moto nyonso liwa ezwaka moto nyonso po liwa nati ya mira esa nano eza liwa moni po epesa bato tout mois conseil quoi ba comprendre nini oyo tokosala na vie biso toaccompagne corps bandango ola koya nango ti awa eza kaka na bolingo sikoyo majeur akufeli toza mpena awa na Kisasa ebele nayebi ke bakozwa barezo batournage mais tournage mpe esilaka te présence na bino nayebi ke lobi eza jour tokolala ata na butu oyo tie présence esala bien soki mpo ozwi tan te yaka mardi
avant bakende batombola accord ekende signature oleki wana esala mpe bien. Donc major aza papa oyo aza motema monene na bato tu. Donc biso toyoka kombo na ye mais toye komona ye mpe lisusu. En tout cas aza vraiment na bolingo pa ya moto nyonso. Merci, on a fait conseil, on a fait bandeko nyonso ke toya toleka wana esala ye bien. Merci beaucoup. Merci.
Bonsoir papa JP Massamba. Oui, bonsoir. Toyo kuta awa toujours tozomona yo à tout moment pembeni ya ndeko na yo Major Bisadidi. Mama okoloba nini mpona bato oyo parfois bakomi nano te to baza na posa baya awa. Bon, merci d'avoir une moka, je crois mon lobby. Et puis maman pour faire les 16 mercredi le 16 août. Oui. Dans la Major. Comment on va bien sur la phase de Nimba ou dans la balabala. Oui. Pour la position à bata, pour bouger. Là maman la biso. Maintenant on peut faire maman Major bané pour rien. Oui. Pour partir dans malheur là. Puis c'était un ami plus de 30 ans de Eben Major. C'est ça. Donc maman quoi bengi ngata mutu ba bengi maman kufi. La robe existait, j'ai tout stoppé par activité là. On a la maman ensemble dans le Major. Merci beaucoup. Mais toyoki elo moko batu ba oloba ke artiste bazoya te baza koya ko assister Major te. Est-ce que ça vrai parce que yoza à tout moment wana? Oui, bazoya te. Depuis matin to bani mutaye awa plus deux fois c'est Gabriel. Oui. Maman Linga, oui. Non, oui, maman Linga, Vemanfura. Oui. Koko Bilali, Tola Naranaye. De la fois pas auto qui est le Sikoyo. Pasteur de la foi. Oui, donc tu même pas 6 artistes au bazoya awa. Donc tozoya ba les maman, même pas 6 personnes. Quand tu moni maman étoile pe azawana. Oui, il y a peu de lobby, mais il y a l'équipe système, tout un bon va assister. Il y a un mot peu sous. Oui. L'autre il a plus de zala, donc voilà un peu. T'as la banne auto bimisa, t'as la banne auto produisa, l'autre kufeli. Il y a pas lobby on a l'élise. Na maman ko tu va te zoa, te bon mukolo ngamo ko na kozala te. Ezande nini? Pour introduction. Est-ce que ça un message moko lancé pour na bango nyonso oyo non ba komi ate? Na bigi boya jour enterrement, ba Mathieu Viboya, pour bigi wana presse boya. Na bigi boya jour wana pas mais ça te. Tant le besoin pe jour wana, il peut jour ça peut problème, c'est plutôt ya pe ga jour oyo ya. OK. Ba bolingo. Il a en distance te. Ngana zo ta yolo mais chaque jour awa. Chaque jour na 13. Bolingo ya ngwana. Emonu réellement vivant. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci. Bonsoir, Major. S'il vous plaît, veuillez confirmer biso na nos programmes ya matanga eza ndenge nini awa. Oui. Eza na direction nini? Avenue commerciale. Oui. J'ai un 7 km qui est sur ma. Juste la courbure, voilà. Son tabou à votre regard. Pas eu. Même Bazarek. C'est une zone de ça. Voilà, c'est à qui est là. On va retrouver tout là-bas. Il a tenu sur Bipoli. Il y a pas seulement. On va la pas le problème. On regarde la 7. La 13 places, on va la faire. On va faire pas essayer de suivre là. Il faudra se tourner par le bas. Là, pas le OK. On a tout confirmé bato balobi que l'artiste bazomona na te na matanga awa. Est-ce que c'est vrai? Bon, on va faire point de le premier na ndeko na ye bana. Ni tu vois, étoile na mona, étoile la Jean-Paul Maeta yona. Adi marika auto. Auto za image ni bakiwana. Akoro sene na wantu mama linga. Bawo tu fa le bilali. Hein? Koko Bilali. Bawo tu batangaza na mikolo ya Zoya. Monsieur Bazza na bangachima na bango ya Musara. OK. Monsieur Awoya ala kilo. Neti mama ninga na zalani chaque jour. Monsieur ayibi ayaka matala. Monsieur ayaki jour ya la. Ilo watele mo. Zalani mo. Za mo ngi ya. OK. Merci beaucoup. Tonera tous vraiment confirmation. D'accord, merci.
na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Na pena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga lole. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga lole ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Jésus, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watanzelera. Watitishina
shina wadidi shina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.